te lelo bayebisa biso officiellement te soki bakunda ye ou pas. Lelo ni sala que famille biologique na ye na bino famille politique na ye courant et les cas vraiment te po ba bombe la bino ba secret nyonso. Soki tozali na état oyo ba texte justice ezali. Ce sont des gens à traduire en justice. Que les médiocres na bandeko nyonso ba mesana kolanda masolo ya kina avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi na linga bino mingi na continue toujours ko episa bino ke bovanda vraiment na mutema langa parce que bozaka ebele bobenga kabiso na tango to balancer la rabino ba ozali ba élément na biso ba image ba émission et tout bo contribuer ka s'il faut bo contribuer bobenga ka bo komaka ba message et puis ça la rabiso bien. Merci beaucoup parce que vous abonnez à na info 16 ali chaîne na biso en tout cas totinda rabino boye bisape bandeko mususu na basabona te basabonner parce que toza wana po na bino toza wana po to memela bino ezali ba information nyonso boza nango besoin déjà lelo boyebi vous allez vous poser des questions. Nous sommes en un jour, il y a commémoration, il y a Liwa, il y a Etienne Tshisekedi, présent à IDPS. Oh, Atikabiso, depuis le 1er février 2017, déjà un an depuis Katika Biso. Ndeto yobaki non, un an en tout cas biso pe na info 16 to tika na biso boite to vanda biso pe na studio na biso te to kotambola to meka un peu ko côtoyer ba siège hein ba différents sièges ya IDPS ba koma ebele. Laisse-moi vous dire que koma ebele IDPS c'est ma division moko ekota na kati ya IDPS to ebi déjà Félix Chilombo atika na IDPS na limité to mona IDPS il y a ndeko bandeko Médard El Moubake pe salama na ngambo na bango donc El Moubake na plus référence na biso ndeko Médard oto yambaka mingi na ba émission na biso d'ailleurs émission na epe bo uti kolanda yango mikolo déjà. Tout le monde a sous IDPS ya yemoko premier ministre na biso Bruno Tshibala yango ane sala ke bakabwana banda kaka hein yemoko le président akufa ba IDPS kabwana mais na commémoration ya liwa na ye awa tomoni ba messes organisées un peu partout El Moubake IDPS El Moubake bien sûr mais na bango za na lemba na Notre-Dame d'Afrique Tshibala le ministre notre premier ministre mes respects IEPMS eux organisé na IDPS ya ngambo na ye eza na Fatima Notre-Dame de Fatima tomoni pe ndeko Félix Tshisekedi pa obiye pa atika simate asenga ki messe na compte ya commémoration kaka liwa ya papa na ye ekozala bongo na cathédrale na ville kuna na Gombe voilà biso pe to bi non toko tambola nde sika otoye eza na mombele na siège ya IDPS El Moubake sika pito ko za ba ndeko na biso ba combattant bango pe ba mekopesa ba témoignage par rapport ya NL liwa ya Etienne Tshisekedi nini sala ke baka bwana évolution na bango awa na IDPS El Moubake za la rendenge nini nde tokopusa na vraiment na arrange je crois déjà bandeko bazolanda nga ebele bozake ebele maître Kim Kabongo ba oui maître Kim Kabongo les préférés maître Kamenette Mbola descendant Simo Kimbangu balobi Robingele botu donc boza wana ba maître nyonso maître Bolaima boza vraiment ebele en tout cas boza na kati ya pana mabo mais sans vraiment Rolanda Rebecca to continuer dans nous et puis tozali voilà nous allons avancer prendre le président en fait président ya Moamba yende penza zo gérer o ezali siège oyo nde to rejoyer awa. Bonjour président. Bonjour. Bonne santé. Madame. Voilà, en ces jours déjà un an depuis le président Etienne Tshisekedi a kufa atika biso na ebité mouvement awa ndenge bo évoluer kawa eza ndenge nini déjà. En fait, eza passe puisque ça fait une année oyo tozwa sangwaliwa ya président Tshisekedi. Ezalaika mercredi, un certain mercredi 1er février, tozalaye na matinée awa balamoko ba pesipso sangwaliwa ya président na biso. Eza pasi koloba likambaliwa ya président Tshisekedi que toza ko commémorer premier anniversaire ya liwa na ye alors que jusqu'aujourd'hui te lelo banda akufa te lelo toyebite kornaye za wapi. Oh boyebite ndenge nini bozala jamais informé sur ça. Bezala na Belgique était ni sangonde tambola partout. Kornaye akufa na Belgique. Mais la famille biologique naye te lelo bayebisa biso officiellement te soki bakunda ye ou pas.
pour information o ya kokunda président to éviter tozo kaka no aza garder quelque part wapi mais ezamawa bino soit-il papa na bino akufi biso pe papa politique na biso po en tout cas Étienne Tshisekedi c'est notre père politique et parfois biso tozana mawa koleka même bango ndenge salaka biso po Tshisekedi akufi na moment o biso tozana ye posa makasi à partir à bakor ya 5 ans il fallait lokola ndima ito kene na dialogue il a fallu azalawana mais aye ko kende mais liwana ye akei il a fallu to yeba pour na to kunda ye mais famille biologique depuis président akufa bazo pesa ba différentes dates la dernière date ba pesa qui est ya mois janvier abina na mois janvier 2018 ba ko même accord na ye awa lelo eza le 31 janvier 2018 korango yete eza wapi et po amema korango ya nango awa korango ezo uta wapi na morgue na cave na hôpital na basi bakunda jusque là eza ko kamusa biso batu baza kolinga kotuna bango réellement bosolo na likambo liwa ya président Tshisekedi te biso to koloba likambo papa na bango te mais tozolo likambo liwa ya président ya parti na biso natuna nano eloni sala que famille biologique na ye na bino famille politique na ye courant et les cas vraiment te po babombe la bino ba secret nyonso wana en fait likambo munene ezali IDPS eza parti national IDPS eza parti bao ba créer ki IDPS ezala bato ya province mokote c'est-à-dire ceux qui ont tali les pères fondateurs IDPS c'est presque étendu ba province nyonso ya pays na biso eza représenté donc batu moko bakoyi kozwa IDPS en otage comme lokola une propriété privée c'est-à-dire ezana bandeko mususu bazo kanisa que le fait que baza la famille biologique à Tshisekedi, donc le parti leur appartient. Donc, pour na bango, il faut passer par bango pour na accéder à makamba parti. Tshisekedi a géré parti, Tshisekedi a banako lo banabiso. Toza ba partenaire. Toza ba partenaire politique na Étienne Tshisekedi. Prévenez que le même montant où Tshisekedi a banako futa cotisation yango pengai na futaka. Et l'air tozo ça la débat na ye. D'abord en tant que père et aussi président du parti. Donc vous vous sentez à l'aise ce qui est aux anaïs. Mais ezana bandeko, bamoni que non, nzoto ya président nabiso. Et l'embaki, vu âge naïe, état de santé. Donc à kokai kozala omniprésent na nyonso te. En lien place wana batika ba collaborateur naïe lokole ya babiso yo. To la zinga naïe non. Batie ba collaborateur nyonso a président Tshisekedi oyo bazalaki bato ya confiance batie bango pembeni pour ba accéder na Tshisekedi te donc et comme Tshisekedi comme une propriété privée na bango te omoni ndenge biso tozala ndeko journaliste biso tokotika la kotuna eloko moko ya testament ya bien privé à Tshisekedi te ça ne nous appartient pas Tshisekedi atiki bandako atiki bomengo nyonso wana eza ko appartenir na famille biologique na ye mais o etali IDPS parti wana tokotika la yango tokotika kotikela yango mutu te eza propriété privée na bango te eza parti national donc to la nande ba valeur ya o Tshisekedi abandai ko défendre et les valeurs to défendre yango na nini na respect ba texte pour ceux qui bino ozo respecter ba texte. Mais ndenge nini boko kambamboka parti exagéré na texte toza na statut toza règlement d'ordre intérieur bino statut bozo to saté règlement d'ordre intérieur bozo to saté mais boko kamba pe mboka constitution et vous allez ndenge moko donc biso to lobby IDPS nous appartient tous tokolanda bato e baza ko falsifiera ba décision ba koti na ndako ba falsifier décision ba bimisi yo si au mona décision Tshisekedi dans la poto ba signer décision fait à Kinshasa signer Tshisekedi et 48 heures après on a cette décision et ça na erreur voilà des histoires donc biso to lobby IDPS c'est biso nyos
Voilà, merci beaucoup papa. Elo ni sala ke boka banana. Poto lelo tozoka IDPS ya limité etikala pa Félix Tshilombo. O kutu ndeko Médard alinga kutu tena benge Félix Tshisekedi abiza kombo na été. IDPS toki premier ministre na biso Bruno Tibala, membre ya kala ya IDPS, yepe a créé ya IDPS. Tozui lisusu bino wa IDPS El Mubake boza koto. Elo ni sala ke boka bana bino bana tata moko vraiment. Ndeko na rectifier na lobolobi wana. Eza problème ndeko Médard te ngana za administratif identité ya mutu ba chanjarango pamba pamba te, c'est-à-dire lere bayebi yo kombo na ngai ndeme bongali de nazwa kombo ya papa na ngai na poste non nazwa kombo ya papa na ngai, mais ce n'est pas pour autant que papa na ngai lokola azalaki chef coutumier donc nami benga kombo na ye na boyi kombo papa pesa ngai te, son nom c'est Tshilombo, kombo na ye Tshilombo. Mais il est regrettable que Bapanzi Sango, Bayebi Yango, mais pour besoin à cause, Toibiti Nanine Bakuin Kolobangote. Pour you, zana identité, depuis qu'elle est bani, na âge to komi nango changer identité. Bon, mi kando yo tanga classe wana okene na bi école yo tanga ki wana po changer identité wana na tiki wana pembeni. Mais le problème oyo tozana nango na parti lelo, mama eza guerre leadership. C'est-à-dire na contexte ozo kabande ko mususu bada bisika yozo lo bawana na kotanga ko na kosala marketing abatute mais oya biso o tozo lo ba ozo lo ba Tshisekedi le razana bo moyi ayebaki deux tendances ozo kandeko Tshisekedi ayebaki tendance ya groupe ya oyo baza oyo zo benga limité wana ayebaki tendance el mobakiste ezana kaya mobake na kaya batalimete et prévane que Tshisekedi lera komiawa ayebisi lera nommé secrétaire général au batia secrétaire général wana et pour rappel naza parmi bataliboso ba félicita qui ngai lera nommé pour na sepela ki un cadre de base va nommer ye secrétaire général ya parti, c'était un honneur pour nous. Malheureusement il nous a déçus, mais les Tshisekedi a commis à lobby ba deux tendances wana ya limité na ya lemba o ya Valentin Mobake écoute na isika moko po bayokana tous à l'ensemble. Mais il s'est fait que bandeko musus de par l'incompétence, de par immaturité politique, bazo mona que ce qui a se rallié na muto azana maturité politique, connaissance azana na sur le plan intellectuel plus intelligent que yé, a comme si yé akobunga. C'est-à-dire na scène politique yé akobimasute. Yango na balobi non biso tokozala na batute. Yango no zoka bazo sala ba décision falsifiée, ba décision wana. En fait ceux qui tozali na état oyo ba texte justice ezali. Ce sont des gens à traduire en justice. Pour na contexte tozana ngo lelo après liwa ya président Tshisekedi na statut na biso esengela ki 3 personnes bakamba parti pendant 30 jours. 3 personnes en ezaki banani. 3 personnes eza d'abord président ya convention démocratique. La première personne. Convention démocratique ona eza lokola organe délibérant ya IDPS. Deuxième personne secrétaire général. Et troisième président ya CEP. C'est une commission électorale et à parti nabiso. Mais il s'est fait que les deux organes, Oya Liboso, convention, le président Tshisekedi a fait sciemment, il y a Kobo a installé en côté. Le président CEP, Oya commission électorale, au vu de ce qui s'est passé dans l'élection 2011, Oya Zalaki wana randa biso un très mauvais service. Tshisekedi a tiré pemben. D'où Etikalaki secrétaire général. Donc secrétaire général local Atikali Yemoko. Il n'a pas qualité ya ko engager parti ndenga za ko sala bakomi robenga président intérimaire. En tout cas, na biso bato toza ko prôner ba valeur. Na kolobate wana eza ba anti valeur. Po wana eza de peste. Mais local bato wana bazate. Donc moyen que parti ait avancé exaté sur le plan statutaire. Par principe à respect du texte, moi parti avancé exact. Mais il fallait chercher toute la solution politique. Solution politique,
totie stati na règlement d'ordre intérieur pembeni les cadres ya parti to sangani ensemble pour to luka solution politique pour to arriver na ko combler vide créé par liwa ya président. Est-ce que vous l'avez déjà fait jusque là? To sali yangote l'air to zaina bandeko l'air président akufi bao bazalaki bao babanda ko kamba biso secrétaire général Jean-Marc Félix comme son adjoint Valentin Mobake comme conseiller politique ya président Tshisekedi bakutana ki simaliwa ya président bakutani balobi to kundana nu mokonzi. Le reste est là totika ba déclaration to kundana mokonzi. Le reste est là après enterrement mokonzi total ndenge nini ya ko combler vidéo yo président. Malheureusement ba uti ko signer mukanda na avec PV et sika basala réunion na Kingabwa tongo etani bandeko balobi bien que buto asala ba déclaration te bandeko bandi ko sala ba déclaration politique bandeko ngo banani ya rozo ba bandeko il faut référence ezala pona bandeko pe bazolanda biso ba comprendre que vous adressez directement à telle personne bato wana eza Jean-Marc na Félix bo lelo eza ko comme sangai soki ozomona oyebi ndeko journaliste o ngayo nazoloba akanisi ezana bae belé ba oyo bazali bazo benga make bango mini bazo kamba parti na kansi to moni bango ndenge bazo kota na parti ngai oyo to moni bango ndenge bazo kota na parti to yebi ba parti nini ba uti po ba ya kota na IDPS to yebi mais to linga roloba te po to moni eza sans objet mais to lingi to yebi sa bango que l'IDPS n'appartient pas à un groupe ou à la famille biologique. Mais peut-être son fils Félix Tshilombo, Aluka qui a hérité aux héritage politique paye à papa na papa si papa était président, il paye à poste wana lukwa papa azali sous-souté. Oui, néo journaliste. Félix Tshilombo aza combattant IDPS. Wana na boité. Mais ce qui a lingi azala makas un leader politique, c'est sur le terrain. Et dans le bureau il y a falsifier ba décision rolongola ba musu na parti te. Po ndenge bazana na mutu azana qualité rolongola mutu na parti bango ndenge bazana na zate. Et la Jean-Marc et la Félix. C'est-à-dire que bango ba sala yango ba longola ba membre musu na parti. Mais c'est eza de coutume pas na bango. Ce qui OK à l'encontre la logique na bango. Basali ba réunion soki basala yango na langue nini toyebite basali ba réunion na po ba longola batu musu. Eza baza ko prouver que honnêtement parlant, baza à la hauteur T. Baza à la hauteur T. C'est-à-dire l'IDPS, Lelo, Tomoni Jacquemain, secrétaire général de l'IDPS, à la veille élection 2011. Qui a fait de Jacquemain ce qu'il est? Hormis Oran et Tshisekedi, c'est la base, c'est nous la base. Biso base. Et Jacquemain a l'anda qui est base, ça va dans. Mais ceux qui yo, ozo qui ne reçoivent pas tout, bazo tambola na balabala na mito. Au moni que baza ba combattant, ba yebi de peste. Ba yo ozo le rotara na balabala na ba yebi de peste. L'IDPS est dans la lemba. Ok, merci beaucoup. Ce que tu as dit, tu as makakana yo awa buto ko koma wa maramba lobe aussi la te tunye nazaka kana ba combattant na kopesa papa na ngambote. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Bonne santé. Santé ça bien. Voilà, merci beaucoup. Par rapport à un liwa ya président Tshisekedi okolo banini. Bon, moni un an ya liwa président Tshisekedi ezali toujours au jour les jours ils a passé ça la rabiso souvent qu'on perd mutu na rang ya Tshisekedi. O atikala après Mandela en Afrique moko azal roi été père ou la démocratie ou respect texte ezala passe. Mais sauf que ya kufi asalaki œuvre so to continuer en to tika ngote ata après bambula bana to bota to continuer toujours na œuvre on asalaki jusqu'à la conquête finale ya pouvoir. Objectif n'est pas le principal pour instaurer un état de droit démocratique. Voilà, ils ont gardé souvenir Nini parce que nous commémorons aujourd'hui l'Uanaye, anniversaire de l'Uanaye, donc un an déjà. Souvenir Nini aux de temps en temps de l'obin au début ça fait très mal au cœur. Les arasso pendant l'alio la mouki au moni en gros raisonner balamanga président Chichi. Oui, d'abord un souvenir na malonga munene zanini.
Azaki Moumbu ya Mibeko, Moumbu ya texte. Et puis il considérait tout le monde au sein du parti. Avec une discrimination, soit il y a tribu, il y a Nini Bonaboté. Il n'était plus dans sa tribu. Il considérait tout le monde, tous les Congolais. Il avait l'amour des Congolais. Et il voulait faire sortir ces pays dans le gouffre, dans le bruit. Puis souvent, lorsqu'on causait avec lui, on a senti que papa, il fallait qu'est-ce qui se passe, tout. Il informé tout. Donc, normalement, on considère que yosa cadre, yosa boy, yosa tout. C'est ça, souvenir na voilà, bino abo évoluer kandenge ninya na quand il y a IDPS El Moubake. Bon, dire que IDPS El Moubake, non, IDPS Tshisekedi. Parce que jusque-là, biso tozali ba kitani ya Tshisekedi, tout respect test. Vous savez, la tendance moubakiste est botami depuis la première premier congrès où il fallait organiser par Benchika. Les gens qui ont résisté, qui ont dit non à ce que Benchika faisait, puisque Benchika était en connivence avec les pouvoirs en place, on était donc taxé directement des moubakistes. Et donc, les moubakistes au sein du parti, ce sont ces gens-là qui ne veulent pas de bêtises. On va télémer la rabouzo dans la partie. Comme Moubake, depuis le président, il y a comité national, alors l'exabouzo baté, organe les parlement à parti. Ce que vous le secrétaire général de Mamouno sur l'équipe, il y a un statuer à parti assemblée, il y a comité national. On a fait passer la bêtise. Alors tout le monde au sein du parti, on a télémé la bouzoba, on a télémé la babilo aux côtés, on a pouvoir, ils étaient taxés de moubakistes depuis très longtemps. Et le président le savait. Tant que le président Zouaki a été à Kinshasa, à malade, en Belgique, il savait que le parti, il y avait des tendances au sein du parti. Et c'est pour cela qu'il a nommé Jean-Marc Aboun comme secrétaire général et lui avait confié des missions. La première mission, c'était celle de réunifier les partis. Mais Jean-Marc Aboun, comme ces gens aligné à maintenir toujours division au sein du parti pendant il dépasse affaibli au profit il y a bateau pouvoir. Au ce monde. Donc dire que non Tanas Moubake est botama depuis Kala. Auto pour toujours là toujours instauration d'un état de droit démocratique. Cela veut dire quoi? On doit respecter les textes. On doit commencer d'abord par respecter nos textes. Nabi pourquoi que Eza IDPS Tshisekedi ou Eza incarné autour d'un cordon principal. Parce que Tshisekedi avant Koufa, il y a une décision, Anoumara Moubake comme cordon, il y a cordon principal, il y a gouvernement alternatif. Je ne sais pas si vous allez vérifier, il y a une décision qui existe comme ça. C'est pour cela que Moubake a Tikali, Toza respecter le statut. Au sein de notre statut, que en dehors, si le président n'est pas là, hein, soit l'empêchement, soit la mort, tout ça, les trois statuts devaient diriger les partis pendant 30 jours et ensuite convoquer les congrès. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas d'autres structures. D'où il aurait fallu maintenant, comme sur le plan juridique, on était bloqué, coincé, nous devions trouver une solution politique. On s'est référé tout simplement, tant qu'on est en conclave, pour mettre fin, pour remplacer le président Nabiso. On s'est référé à le père fondateur de la en 1994. D'où il y a un conclave, à l'issue de ce conclave, on allait sortir avec un directoire. L'IDPS à l'époque était dirigé par Mwankem Liyaou qui basa et Tshisekedi. Après, il congrès sous président Tshisekedi comme président. Liwa ya Tshisekedi ti lelo ebembe ya te sala ka ndenge nini papa na ngai. Maman journaliste ezali pasi mingi. Donc ti lelo biso ba combattant IDPS. Tout le monde a rodé tout tika la ba orphelin. Parce que to zangi tata na biso oyo penza za ko kamba biso akufa. Mais toujours regretter toujours comment na lelo yo bato mususu bazoko sakana na kombo ya mutu wana. Parce que ya azali ko tamula na désordre te. Azali ki mutu azali ko tamula na ba respect ya texte ya parti. Jamais aucune fois au comment Tshisekedi abimisa eloko moko boyene donc alali pongi alamuki ya sale eloko jamais.
lui faisait tout na conviction à base. IDPS, viva! Viva! Fédération de Kinshasa, viva! Viva! Gloire à l'immortel président fondateur de l'IDPS, Etienne Tshisekedi de Mulumba, viva! 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 Tshisekedi, père de la démocratie, héros national. Merci Totel pour la qui est partie. Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité. IDPS, 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 IDPS vaincra de nos bons. IDPS, 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 IDPS vaincra. Debout combattant de l'IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Debout combattants de l'IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. IDPS, 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 IDPS vaincra de nos bons. IDPS, 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 IDPS vaincra. IDPS, viva! Viva! Fédération de Kinshasa, viva! Viva! Gloire à l'immortel président fondateur de l'IDPS, Etienne Tshisekedi de Mulumba, viva! 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 Tshisekedi, père de la démocratie. Lelo ezali mercredi omesano na biso tolobi mokolo nyonso ya misato ntango tozali kosangana awa eza na ntina po biso nyonso membre ya IDPS parti IDPS totikala identique na lolenge ya fonctionnement ya parti mpe na baquestion d'actualité oyo mingi Congo démocratique ezwami na mikolo oyo nde yango wana lelo mokolo ya misato tozali kosangana awa ezali esengo mingi mpo na biso bayike bazomona biso tolobi ezali mercredi matinée politique ordinaire ndenge esalamaka omesana nyonso ya mokolo ya misato na kati ya sanza matinée politique ezali kosalama c'est-à-dire bokutani ya bacombattant IDPS lolenge tozali awa collègues combattants lobby le 1er février 2018. Tobo Sanate, un certain mercredi, le Kola Mokoli Alelo, 1er février 2017, Ngambo et Komela Kibiso. Tozo Ki Ngambo Munene, Sango Yaliwa et Kuta Kibiso. Ezali ki mokolo pe tozala ki na matinée politique na bilembo nango ezali kotalisa que vraiment que tozwi makambo likambo yeli biso mbule betaki tozali na matinée politique mbule beta ikata na muke
mbula ebeteni ekateni muke mbula ebeteni ezokatana zokande ezalaki sango ya liwa oyo Congo démocratique toyebi ke toperdaki biso nyonso ikone ya mboka mwana mboka Etienne Tshisekedi Omulungu. Merci. EPS, viva! Viva! Lobby, Lobo Sanate. Ezali à titre de rappel, il y a Congolais nyonso, parce que Etienne Tshisekedi était l'espoir d'un peuple. Peuple oyo azalaki na kati ya combat. Combat nini? Combat contre le système. Il y a dictature. Système, il y a crime de sang, crime économique. Nous sommes dans le Congo démocratique. Alors il fallait, dans le Congo démocratique, moi, dans le Etienne Tshisekedi, yeyo, tête haute, côté le Maliboso, il y a Bilandeli, il y a un dictateur Wana, Mobutu, Laurent Désiré Kabila Wana Koutou Nakolobate, imposteur en place, Nendenge Tokomi Lelo Oui. Lokola Ye, Azalaki leader, Azali immortel. Lutte ya leader, ya immortel, c'est continuer. Tozali Kokoba na yango, c'est Kokoba. Lutte oyo jusqu'à ce que le peuple congolais a kozala libéré. Lutte oyo ti mukolo yo peuple congolais ye moko a se sentir que ya solo mboka na nga na libéré yango sous occupation. Ya ba dictateur sous occupation. Ya puissance moko ya mafia contre le Congo démocratique. De mukolo wana biso peuple congolais to se sentir vraiment na carte de démocratie et état de droit ndeva. Ne beaucoup na biso lelo ya mukolamisa to lelo. Atako ezali. Mais interpellation ya peuple congolais ezali nini? Lobby. Mobile. Mwasi. Kulutu, Elenge. Mosali. Chômeur. Mokombi Mutuka. Mokati Elanga. Membre à IDPS. Combattantes et combattants. Lobby biso nyonso. Tozali na misa. Action de grâce. Na kokanisa. Immortel Etienne IDPS. Viva! Viva! Nde yango. Bozongi na biso. Esengeli mutu na mutu ayebisa. Na ndaku na ye. Na lupango azali. Na balabala oyo azali. Na kati ya komini oyo azali. Toloba na bango biso nyonso. Tokende na misa oyo ekosalama. Na paroisse Notre-Dame d'Afrique. Ezali na Lemba Foire. Justement, Moussika te na première porte où il y a Fikine. Les paroisses Notre-Dame d'Afrique ezali Moussika te. Les bisognos sotokuta na wana. Kasi nazali ko sala bokeseni na likambo oyo. Atako ba panzi sango bazali abakoyoka. Bako tuna ba mususu bazako sangana kuna ata mususu na Notre-Dame. Na ba mimpe. Lelo bazalo ko kanisa nini? Misa owa bato bazala ki ba comploteur de la mort d'Etienne Tshisekedi ne peuvent pas s'hasarder. Ya lokola tokende kochola wapi esika mulimu Etienne Tshisekedi ezali ba okanisa na nini? Les complots ont commencé Ibiza babandi yango baye awa na lolenge nyonso sengeli e bokomona bango wapi bazali na kati ya rendement ya récompense ya liwa ya Etienne Tshisekedi bazali na situation ya kozala ministre donc premier ministre
ba ministre na kati ya administration à l'état ba komi na kati bazo benga bango banani au opposant. Opposant, c'est un comportement qui est identique. Na lolenge na bango misa wa ya kotalisa ba jip ya kotalisa ba ndako basombi pona liwa ya Etienne Tshisekedi. Mais kasi biso tozokende ko célébrer poto yeba ke lito yo esilité na no peuple congolais a sepelité peuple congolais esengelaki akoma na liberté na ye moko liberté na kati na souveraineté ya mboka na Congo démocratique ne kuna kobeta tolo kingai lelo nazali peuple congolais un peuple souverain oyo ngana ko sala ata ko yo zali dirigeant mboka esengeli olanda parce que le peuple est souverain peuple nde akoloba bakami bakosala nini bakotosa pe bakosalela yango IDPS viva nde yango na lolenge tozoloba awa bande ko balanda biso bo bazana kati ya mboka na libanda ya mboka bao bazana libanda ya mboka lobi pe bakanisa yango bo bazana kati na mboka na biso Congo démocratique lobi pe baoyo bazali bamumpe bakende ko bondela kuna na catholique bao bazali ba missioni bakende ko bondela na ba missioni baoyo bazali ba mpevalongo bakende ko bondela na mpevalongo bao bazali ba musulman bakende ko bondela na kati baoyo nyonso ya lolenge nyonso azali ko bondela et puis ayeba ke Etienne Tshisekedi était pour tous les Congolais. Etienne Tshisekedi azalaki ko appartenir na tribité na famille moko songolo pakalate abandaki Etienne Tshisekedi azalaki produit national. Etienne Tshisekedi appartenait à tous les Congolais. IDPS viva ne ango tozali koloba mutu nyonso lobi il faut tokende biso nyonso na Notre-Dame d'Afrique na lemba foire tokende ko bondela tokende ko kanisa vraiment molimo ya immortel Etienne Tshisekedi parce que nzela tozali kokoba na yango ezali nzela ya libération ya peuple congolais nazali ko sepelemi parce que le peuple congolais bango nyonso ba komi na système moko ya éveil ya patriotisme peuple congolais nyonso bandi ko kanisa lelo yo baye esika oyo biso totelemaki na nzela esika biso tobandi koloba non à la dictature non na tuerie non na violence non na crime contre l'humanité non na crime économique non na crime de sang to sepeli lelo peuple congolais nyonso baye esika biso totelemaki IDPS viva yango bozomona peuple congolais lelo baza debout que les médiocres ezali ese moment eloko bakuti biso elingi koloba ke awa liboso na biso victoire etelemi ezali awa victoire etelemi nde yango ezofunda ke vraiment toza na mikolo ya mingi te tokoloba yango mingi te parce que ezali politique nde olenge tozali awa mais tozali kokoba parce que tolobi bamata bakita bamédiocre ya bango déjà mosala efundi mosala ya bamédiocre ezali komonana oyo basali ezali ya koloba te bamédiocre na kati na mboka na biso ya bango chaque fois même ezali droit ya peuple congolais na kati ya constitution na bango moko constitution ekambaka mboka mobeko ya mboka nyonso moto nyonso apandaka na se ya constitution me bango na bango bano yango eza te esengeli baboma esengeli baviole esengeli basala nyonso oyo esepelisi mitema na bango me biso tolobi yango te nde yango moni tolobi ke bango azali kodégage na pete nyonso ekomi pasi ozomona na baike balobaki ke bazali bato ya rassemblement c'est-à-dire l'opposition tous réunis autour de l'imposteur bango nyonso donc bamédiocre baza teka kuna bamédiocre baza na kati ya majorité bamédiocre bazali na kati ya opposition bamédiocre pe baza na kati ya société civile. Voilà, un grand merci na bandeko nyonso balanda ki biso en tout cas de sarabino toujours que toza wana pona bino tango bino bo s'abonner tango bino bo landa Rebecca Bilendo na Info 16 tango bino bozo tinda pe batu ba s'abonner en tout cas ba information nyonso ya biso e ko parvenir bino ba masole ya kinyo sa Rebecca et ko kwea pena avec écran na bino na ba matoi na bino et puis boko digérer yango bien boko diffuser yango bien boko partager plutôt boko partager yango bien na bandeko ba ebisi en tout cas un grand merci na Jimmy Kiambi Jimmy Kiambi de gros bisous à toi et pourquoi pas na bandeko nyonso ba mesana ko landa
biso na zuiten tendai maboko banque en tout cas grand merci na Yopé et grand merci na Julio Kulungu yepé azamoko ya ba téléspectateurs na ba internautes ba mesana kolanda info 16. Je vois vraiment ma grande famille, la famille Pukuta. Patricia Delo Pukuta, ma grande sœur chérie, je t'aime beaucoup. Avec son mari Chris Kunku, hein, papa na Blansing Kunku, na Christella Kunku. Je vois mamie Pukuta avec son homme, son mari, papa Ferdinand Mabiala, et ainsi que tous les enfants, Julia, Diana, Nathan, Rosé Lutete. Je vois Myriam Pukuta avec Delphine Douboula, son mari. Je vois leur bébé Deliriam Douboula. Je vois aussi Jolina Tambo ainsi que mon grand frère propre Timothée Pukuta ainsi que tonton Baza, Victor Baza, hein, Blandine Victor Baza. Ma belle-sœur chérie. En tout cas, bonsoir à temps penza ya kolanda biso. En tout cas, na senga rabino toujours beau continuer ça la bien. Na manager na ngaka ka maître Hakim Kabongo. En tout cas, merci beaucoup na musala na yo ya malamu ezomona na camionnette mbola descendait Simo Kimbango. Ça la bien tant ozala toujours wana pendant robenga ka Rebecca ko ebela ka mouvement nyoso ndenge ezoleka. Boza ebele Hercule bavoa tout, hein, na London City en tout cas. Moko ya ba téléspectateurs na biso ba internet na biso plutôt nazo mona penza baza ebele papa aimé naji papa Marcel na Suisse baza vraiment ebele boza vraiment ebele bo mesala kolanda biso en tout cas. Et ça la reste c'est autant bobenga biso sans oublier papa José Dinanga boza ebele papa José Dinanga et bobenga biso ça la biso bien et ça la que tout tambola vraiment partout peut me la vidéo d'information sinon pour aujourd'hui si vous avez aimé notre émission notre masolé d'aujourd'hui il faudra plutôt dire un grand merci à Aaron Lubamba qui était derrière la caméra grand merci à tonton Mbinga Mobali ya Siré Makas Muto à Simbi Info 16 et na bino nyoso penga pe na senga rabino toujours merci sinon moi Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi, je vous fais de gros bisous et je vous dis prochainement.